Faut balela ndenge sengeli balela papa wemba te lokwa ndi balelaki ça na biso mari misamba mais bembema mbangu papa wemba lele calme mais pour ngai on préféré balela papa wemba na matonge papa wemba da mwana matonge faut balela na matonge na 20 mai wana donc hier jour à kufa baki balela na matonge donc bala molokai on a pas mingi papa kufi et surtout biso bana kanda. Bon, c'est le retour c'est dans le gouvernement tout d'abord ça va responsable. Cause la responsable de l'organisation moi il y a bien fait ça là. Tout à coup moi na matanga na bia sœur Marie Misam o les cas qui wana vraiment to sepelé na ngote to lingi ya papa wemba et les cas différents na matanga o so ko les cas. O les cas qui a mabe et les cas soutien donc il y a bien des ça là. Balela ye bien yazaki mutu munene ate yakipe bana alongola ki ba mususu na kibobola afin fanger bango en tout cas azaki mutu munene balela ye na kimia na désordre te azaki mutu munene balela na kimia balela ye biso ebembe na ye tolela ye biso banoko na ye tolela ye. Bana potombo tena bino nakolo ba plaisir to mawa tro ya romona bino lisusu ya ko sentir peuple congolais na douleur bazana ngopo na dossier ya les grands baoba ya papa Wemba donc toza lelo na kin ne bouger qui pour na nouvelle ya papa Wemba donc ba peuple congolais bazana passe na motema ya romona ndenge les grands baoba tiki biso donc toza na micro baladeur to ka ba vie ya ba congolais à suivre. Voilà, bon poto kande na loba ki to moni sous peuple congolais mususu. Bonjour papa. Bonjour. Yo liwa papa Wemba pour na yo esali ondenge ni nozwa ki nouvelle wana comment ya ko perdre artiste munene loko papa Wemba. Bon en tout cas tango to ya ko prendre des nouvelles wana esala ki biso pasi mingi pona ko perdre motu munene loko la papa Wemba. Tala kakaza grand formateur. Hein, ya musique congolaise a formé bane belé abimisi biso na ba makambo yo kutu toyeba te toyeba grâce na ye tango toye ko perdre ye et ça la biso pasi makasi. Alors jusqu'à présent mémoire na biso ezana no ka fresh te. Tozo continuer ka okanisa tozo mona ngolo ko la rêve mais la réalité. Nino ko senga la gouvernement par rapport ya deux ndenge les cas qui ya ba artiste mususu ndenge bazwa en charge nino senga pinana nino ko boya pona. Bon, en tout cas, pour la côté wana, il y a comme déjà muto à gouvernement parce que basi ba décorer. Alors gouvernement est mon condé à se prendre en charge pour la makambo etali liwa papa Wemba. Biso tozan eloko ya koloba lisusuté. Ok, namoni fanatique musu bonjour. Bonjour. Nini liwa ya papa ndenge kutela kiyo passe ba congolais bazana on la motema sentiment no ezani par rapport à liwa na to ana passe makasi alokwa kaki mo ningisi mokili donc to lamuki na tongo to kaka ke o papa Wemba kufisa biso passe makasi dans les grands artistes mboko pour muta otika ko yemba lokwa ya ozalaka te aza to perdre muta munene na mboka on donc oyemba na ye ezongisa ba papa biso anzela ba mama na nzela biso pe bana toyoka mo ba donc mama makamba bien la banze monesa la mo biso bana lokwa mo toli moko boyo to perdre muta munene wa ko tika oyemba lokwa ya ozalate. Alors ni nous senga la gouvernement par rapport à ba charge ou azwa kalamatanga ce que za mabeba mais ko améliorer ce que za malamba continuer na bongo ni ko senga gouvernement batika biso to le la papa na biso wana za papa na biso batika to le la bien exacte ke ba ndoko kimisa ye to bandoko luka ye pesa ko le la ye do ba ya na ye to le la bien ensemble na ba musicien biso nyonso poto na mawana ye ba kimisa la biso yete minute na le koki te er koki na te mamo ba kimisa po na mbouteillage batika le za musicien do musicien ba le la ke ka bongo batika ye biso to le la na ndenga sengeli. Merci d'être le artiste balelaki na loyembo lokwa zaki muta loyembo oko beta pe mo elo mo papa donc bato ba otalo en direct na poto donc ba sentir que aza pena na misa papa we elo mo papa elo mo ya papa
likambo nini na ngai nini mwana ya mama oh bosalisaki ngai na fimbo ya bapaya o bobomeli ngai banzambe nyonso ya Afrika engaye naleli papa Wemba ngaboyoyo pasi nanga presque ça donc naza malobe comme kutuko kimanga po pasi za makasi bo. Voilà, on a besoin de sentir qu'à pas ces amotés, mais ni nous conseillons le gouvernement par rapport il y a les grands icônes au Atikibiso charge ni bazo ni au cours lingaté par rapport à au mona bah ça là on peut bien que le gouvernement zala qui met et si ma peut bien tenir nous conseillons le gouvernement. Kutu makambo yo pesi nga so pasi makasi na papa nanga na tambola na ekola musala bakendinga boye naza na pasi makasi kutu koleka pe bato belea navana na menea avana ke viva la muzika navana na menea elekeka boye menea keinga na ke viva la muzika ke viva la muzika quelques années na fandi wana ba projet ya bien oyo papa soli na biso oyo faki asa la biso hein papa kei molimo ne pe makana sengo gouvernement asa biso na moment oyo toza banetike papa kei biso gouvernement azali papa na biso asa biso aide biso na ba possibilité mususu pour toza bana ya papa toza na pasi ba ki la biso ma ba salisa biso ba aide biso toza na pasi makasi mama pe azali bande kunaso pe bazali bana papa bazali donc nyonso wana gouvernement acha biso maboko pona moment oyo muto anda okoka biso ye wana kei biso moko totsika bana na mama gouvernement aza papa na biso asalisa biso atika biso te toza bana na ye na moliso fanatique mususu akopesela par rapport à liwa père bonjour ndeko bonjour liwa papa ezwaki ondenge nini pe nini ozo sentir na motema pona icône to bungisi na Congo bon ils ont vraiment passé à trop douleur à makasi po dimanche à le 24 kola muka koyoka ke papa Wemba azaki grand icône asali mingi na mboko vraiment côté musique surtout pour na biso ba jeune pour na développement vraiment donc liwa na e sali biso nyonso tout passe donc mingi alobeza te po passe na mutema ko bungisa grand artiste le roi papa Wemba. Alors pour le gouvernement aussi ngabasa nini ba charge nde bazwaka matanga ezande nini pour bon to senga na gouvernement tout d'abord ba responsable cause responsable dali organisation mo ya bien foueza là tout à coup na matanga na bia sœur Marie Misamu o eleka ki wana vraiment to sepele na ngote to lingi ya papa Wemba eleka différent na matanga o yoko leka o eleka ki ya mabe eleka soutien donc il y a bien des là organisation bien placement il y a bien accueil il y a bien pour ba mbabatunyo surtout et ça là bien ça va merci mutususu bonjour bonjour pona liwa papa besoin ndeni na Congo ezo ndenge nini expliquer na bana poto bota te sai biso pasi to kufia mutu munene bongo papa matondime ute gavea na roda esiko boy po belle voile wa papa Wemba voit kitoko bongo to comprendre te to la mina tongo to ki papa Wemba dae et sai biso pasi fort to sepelité sai biso pasi fort au pète mutu munene bon. Alors ni nous senga le gouvernement par rapport à la sécurité nde bazora matang en charge ni nous senga na ni nous lingba améliorer tese ngane ba tcha la police belé poto yebi ba bibembe mingi to kei awa e compliqué biso makambo belé batu ba yake belé sécurité la ki bien te ba yibi batu trop yango esengi pina la police ko za senga tcha tango ba police ba za belé po za be place moi bien pour les gars bien. D'accord, merci beaucoup. La monine de comme sous bonjour. Bonjour. Liwa papa Wemba ozwa ka ondenge nini ba peuple congolais passe ndeni bazango na motema pona liwa papa ba sentiment nous anini pona liwa liwa papa Wemba epesi biso passe makasi pratiquement ngai donc liwa papa Wemba epesi biso passe makasi pour aza fan na numéro na lela papa wana makasi donc liwa papa Wemba doit kaki na matoi na biso passe mingi ba peuple congolais to perdre papa Wemba na biso donc passe mingi fort.
Nini okosenga la gouvernement par rapport ya ba charge la matanga azali déjà une personne publique nini okosenga ba améliorer ce que za mabe ba améliorer nini okosenga la gouvernement na biso congolais on a okosenga na gouvernement balela papa wemba malamu papa wemba za grand faut balela ndenge sengeli balela papa wemba telo kwa ndi balelaki ça na biso mari misamba me bembema mbangu papa wemba lele calme mais pour ngai on préféré balela papa wemba na matonge papa wemba za mwana matonge faut balela na matonge na 20 mai wana donc hier jour au kufa baki balela na matonge donc bala molokai tona passe mingi papa kufi et surtout biso bana kanda taka bana kanda to lela papa na biso ma fort. D'accord. Voilà, bonjour. Bonjour. Liwa papa wembo zwa kionde nini pezo sa ndenge nini na ba congolais. Liwa ya papa et pesi biso pasi makasi parce que même si biso ba élève to qui passe parce que un jour je me souviens na concert moko ya Chorale Ligue Gilon na monara papa première fois na monaye j'étais vraiment étonné. Aza papa ya toute la génération asali makambu ya malamu na mboka oyo. Donc mémoire na ye to tika ko bossa nango jamais o asali na kati ba génération ya Congo pe génération ya Kinshasa pe Afrique mobimba. Merci beaucoup. Voilà, bonjour maman. Bonjour papa maman nangai. Toza passe na Congo ya romona ndenge papa wemba tiki biso ni nozo senga le gouvernement pe ozwa ki liwa sangwana comment. Mama nangai nazala mingi akolo batana zoka kama wanoko nangai ngaza mongo noko nangaza mutetela asolela noko nangai nalingaki ye mingi ya nanga kutu apesa ye ndoyi azaki fanatiki na ye padi kokota ba conseil na ye ofele nalinga ye mingi penza nazoka mawa makasi likola papa wemba bayela biso ebembe tolela ye. Alors nini osenga la gouvernement par rapport nde bazwa kango en charge nini osenga nini ozolinga so ba améliorer par rapport à musala basala na sécurité balela ye bien yazaki mutu munene ateyaki pe bana alongolaki ba mususu na kibobola affaire fanger bango en tout cas azaki mutu munene balela ye na kimia na désordre te azaki mutu munene balela ye na kimia bayela ye biso ebembe na ye tolela ye biso banoko na ye tolela ye. Merci maman. Voilà bana poto bino moni ndenge peuple congolais ils en a passé ya ko bungisa icône moko ya munene tiki biso un grand artiste comme papa Wemba donc atiki génération en génération na passé ya koko ba misusu papa ba misusu muninga batu misusu donc bo sentir que toza na passé tozo bungisa bata minene na Congo donc asala ki fierté non seulement na Congo na Afrique mobimba asala ki fierté na biso donc passé za makasi na motema bozaki wane ya kulanda a vie ya ba congolais ya peuple congolais nde balobaki pona dossier ya papa Wemba donc bomonaki binomo bolandi nini balingi nini basengi na gouvernement donc bozala toujours branché na www.cleboa bolanda sous information to bolanda programme lisusu ya funérailles ya papa Wemba ti matanga yuta Abidjan ti ya Congo et ya kini bokomona lisusu bozwa sous information exacte na www.cleboa donc à suivre.